Nazaline sengo ya koyeba ite bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi na pesi bino mbote esika nyoso ezwa mibino petika ite kimia nzombe tata eingela o mabota mabino toko fungola basango ya mokolo malelo na maimanso mali koleka bongo na République démocratique du Congo pambate este mwabiso ezali bongo kobika penza malamu te bino banso boyebi pe maye oyo Félix ako sala tokokanga lisusu monoko te ndenge ka tokanga kate me yambala oyo nde sengeli komotombolo bato pe kosenga la population ete bango moko bamizwa makambo na bango na maboko po ete ekolo bwa biso ezwa bongo mbongwana lolenge ya bikolo misusu pe tokobeta mwa lisolo ya Poutine Satan de moto na maseke ya babale oyo bango bali bongo komobanga yepe akotaki bongo na mwa inwenwe na bayiba filika oyo bamoyo kanaki ete Poutine azwa bongo esika ya kosunga pe tosala bibundeli po ete tokimisa bayiba dongolo miso kasi yambo penza tokota na mama ya likambo la biso esengeli bongo to loba ndenge toyebisaka bino bo bomesene ete chaîne na bino ya Libération émission oyo pe ezwi oyo ezali branche moko totia na kati tozalaka wana nde bakongomani ezali esika oyo topanzaka tosasaka esika oyo tobelelaka moto ya papa Lemoloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloki ya yekolo Congo epai oyo toanalizaka ensemble epai oyo toconscientisaka tomobilizaka tosensibilizaka tosalaka bongo éveil patriotique epai oyo tolongolaka peuple congolais na bolema epai oyo totiaka litono na nzete po ete tobenga yango malamu epai oyo tosalaka bongo mosala ya Jean-Baptiste epai oto zaka bongo basinzili komobetaka mbela mikolo nyonso koloba ete tango ezali mabe to telema bongo to bundele kolo wa biso epai oto telema ferme et fidèle lokola baku ki apona kozela kaliseko ya République démocratique du Congo epai oto mokundola ka maloba nkoko na biso le laboureur waloba la biso béché fouillé ne le sait ni place que la main repasse ezui la montée religieuse popo. Merci encore une fois na équipe pour la tena États-Unis d'Amérique mana na ngala kunya donangai pe yanga mokonzi na Angleterre et puis les grands professeurs Achille Mave na molonga na Mireille Mave. Merci encore une fois na la servante de l'Éternel. La servante de l'Éternel vraiment la diaconesse d'Abisso vraiment Henrika Montana na plus rondé na mboka ya maman missionnaire na Anita Babel il faut que le moto pe bakoko lumba bande ko langai tozona no vidéo ya mama bolisimo moke o ya mama azali bongo komolela mwana ye na banze de ko mwasona boyebi atambola ki bongo na badini se sanga ata ko biso na bango penza to yokala ki pena malamu te na likambo tele République démocratique du Congo moi maloba na bango zaki ya moi likekuma kasi kila metende to lotake tumba yango te ndeko pekisa biso soki mabezali po ete to lobela yango te to yokambela ya bakozi amboka na eli sus deuxième fois et pas na bino ngai mama ya Gloria Senga na ye koyebisa bino mwana ka depuis le 17 mai na 17h30 pour aller vaquer ti lelo nazokoka kozala na mwana na ngai te moi chance kopesa ki ngai na mwana kaye 5 ou 10 minutes pe état santé na ye makolo kovimba po libérer mwana na ngai naza besoin na mwana na ngai po libérer ye asali nini na ngina ye beloko asali ngai na leki awa na video na ye ba eloko nini mwana ngai asali kaka pona koloba ke vie komi pasi banzela ezali te boza na mituka bolekaka bozo mwana nde banzela eza kobeba te tala na bawenze ata bino mwana bakafa ba dollar na bandako po ba famille na bino mususu si bakendaka wenze bamonaka wenze ndenge nini vie ezali molenga no ba transport eza pasi Koura kuna boko sa une semaine, 2 semaines, 1 mois. Koura ezalaka te. Bakonzi. Nde mabe mwana sali ya mwana. Ayibi, abomi, afingi nali. Afingi mutute. Alobi réalité. Ya ndenge mokili yango ezokendela. Po libere mwana na ngai. Nasengi libération ya Gloria Senga. Abomi te na Robert Bunda. Mwana ya 22 ans. Bokangi ye kuna pourquoi bato akokaka baza ebele oyo bazoyiba bamilio na milio badolar bazoyiba bozokanga te bongo mutu kaka alobaka epasi eleki na s'adresse na bino bakonza mboka
ezala mokonzi ya ANEL ezala président de la République ya RDC Congo nasengi yo papa ezala ministre ya intérieur bota la situation ya mwana na ngai aza mwana mwasi boza na bana na bandako na bino salake mwana na yo ya mwasi azala oyebi esika aza te o aza na endroit moko boye okosepela te eske olala pongi nalalaka pongi te naliaka te nazozwa pongi te mpo na mwana na ngai naye kosenga bino boyibeli mwana na ngai mpe na tuni lisusu eloko asali nayeba na sante na ye sante na ye mpo na boye bakolobake o asalaki boye ngonga yango oyo ebolibere mwana na ngai ngonga yango ebolibere mwana na ngai nasengi bolibere mwana na ngai merci pour la libération oyo bozwi mitema bapara boza na bana basi oyo bapara nde boza wana bana ndenge nga nazoyoka ndenge un jour ekokokomele kokokokango nasengi bino merci parce que bolibere mwana na ngai merci. Bandeko na banzi bino sobolandi na bokebi mama na ngai la chabienne mama sociale mama ya bana bitike na akene pasteur papi na église Mont Carmel toujours na akene ona nini te bino banso o bolanda ka biso lokola juka am le number 1 ya océan de la presse congolaise boko yo kambela to ebite basusu ba ko ba mona moso na kufi basusu bisika oyo bache mona moso ya bante kasi na ngene bisa bilo likamoko nini ezali kosalama na République démocratique du Congo mboka na biso la diaconesse na ngai Henri Kamontana na Belgique avec grand frère propre Montana, que Dieu vous bénisse vraiment, merci encore une fois pour l'assistance Tabino, pourquoi pas moi la mère de Bruno na Autriche yanga vraiment moi la mère de Bruno de tous les temps de tous les jours na kati ya pasi maladie o ezala kita mususu penza mortel mais na ngolu ya nzambe tatande bomoninga océan wa belo susu moi na kati penza ya kozwa nzoto lolengo lomobanite kasi na ko ya pour kutana kipela bensida ya makasi ba minga ngako tuba tonge mimisi mpota kabuya na sivi ya koyebisa bino vraiment mais moi la mère de Bruno Asalaki wana le joyeux anniversaire na yo océan de la presse congolaise et pourquoi pas Lik Makanaki prisonnier de Jésus mon âme sœur Lik Makanaki to zakani pe ba Gémeaux ponga les 12 et les 13 donc Lik Makanaki ya yo ngwa la joyeux anniversaire ni na bande ko lo bala bilo bande ko ngai na lobi ete makambo ko sala malelo ko mona ya ba lèvement ezali bongo ba di progrès lo lenge ba uté ko torturer moi na mère Tatiana au sango bilo so mona ki yango ngara zaki bongo na kati ya l'hôpital mbele komela kingai yango te onazu makasi ata ko leki mena ko ba yango ya ko na mona mère Tatiana au sango mobundeli ekolo Congo bomona ki bongo ba dongolo miso bato mabende ke bongo ba miyaki ko kanga elo lenge baso basala kape na babiso oyo donc ezali sengote tango bazali ku bongo ko mobundisa biso ezali pasi pona ni ba ko sala bongo ba iba di progrès de kolanga bino moko bolanda bongo to commenter kabu ya video Wabatakaso, tika batakaso, tika bango. Simba bien, Simba. Simba bango. Simba bango bango wana. Bimisa batakaso abima, bimisa batakaso. Bimisa batakaso. Bimisa batakaso abima. Bande kolangana ko sala pela ntango mingi te poete na uti na bokono moi kisi pe na komelaka ezali kaka na lobi na bilo moi moketo soli mais tozongi pona nini to kokanga monoko te ata toza ba convalescente il faut to sala mosala pona yango nde bino nde boyokaka bo s'abonner massivement bo s'abonner bo benga bato bolo batango eza mabe océan wa biso azongi bakanisa ki akokufa me azongi na ngolu ya Nzambe tata pe na mabondeli na bino banso mama ja wala ba musulman na ngai bino bato bona South Africa na mboka ya Gilo mpingana na nayo mpingagi balondo la bino bisika nyonso bozali na Suisse na États-Unis
bisika biso na France na mboka Ejika M na mboka ya Mama Celestine bisika bozali bobondela ki pona osea wa bino tango boko mona ete bata South Africa kobenga bande kolanga bomoni eza di progrès bazali na mikanda manso bazali na mikanda ya ba ANR bali na mikanda ya ba poliso bali na mikanda ya FARDC bali na mikanda ya biloko binso oyo bomoni bikanga kabiso donc ceux qui ba kanyeli osea de la presse gouvernement ko yeba te bango ba misala ya bango gouvernement Félix ayebi Kabuya ayebi batolo so ya IDPS ba yebi ba misala ya bango gouvernement ya komokanga ka bato bolandanga na bokebi wana bomoni ezani bakanga bato la boloko na mokali ba misala pe sika ya bango ndenge basala bongo na Ngaliema bazwanda ko ya bato wala ba komisa yango bureau la bango kije bisiko ba bomaka bato bisiko bakamaka bato lolenge boko babandi ko sala siko ba kije na bango lokola ba souciate na chaque commune to telema biso no soto boya likambo basali yango gouvernement na bango eyebi yango ndenge basali lolenge wana bali ko kangaka bato bako kanga bato bako kotsa bango na boloko bali bakulunero kele ko kataka bato maboko bala ba association na bango pe balati teni ya police po bayebi ete police azali bongo komo batela biso na biloko bya biso ba milata bateni ya ba police siko oyo bomoni wana balati FARDC ezali sika peuple congolais bayei na bato ya FARDC baye ko attaquer bango population timbeli likambo wana elobi ba oyo bako ya komoni yoko biso ba la police o ba uti wapi bako kanga bana na boloko bo misusu bako bomoke bango misusu batie bango ndo boni balobi bo buka prison wana bobimisa o boboni balati la police wana ce sont des colonels ya IDPS oyo tobengi kombo di progrès ezali ba milice ya mona mboka Kabuya oyo moni siko bango babandi ko terroriser biso do bande ko bomona ka bango balata ka teni mususu ta musu ya la police ce sont pas des vrais policiers ce sont des colonels de l'IDPS de di progrès oyo batie bango bazoya ko atakaka bato ndenge bomoni ba o bataka ki tatana osambo ce sont des colonels de l'IDPS di progrès ndenge bomoni batie bango bipai eloko wana basala wana yango boni ko keleta musu place mususu obengi la police ya secours yo kanisi la police ya solonzoka ba colonel o bango moko bazoya ko takaka bato o bozomona na tenir à la police bazolata bakagoul bazolata biloko ce sont des progrès de l'IDPS bango wana o bazali ko terroriser mboka insécurité o bazali ko yoka batu baseme yango yangwana yango boni batu pembele bakene ko benga FARDC balobi boyana no kotela biso likambo o nde bomoni FARDC wana ekitaki basoda wana balembi bango na mokali ndo moni basengaki population yede bango ndo moni baye ko buka ba prison ko libérer bana ya bato botala likambo yo est-ce que Félix la gouvernement na yebi likambo te makambo yo ba di progrès bazo sala wala sala commune na mokali tala de bato bako bima na boloko gouvernement en place boyebi likambo te maman Judith oyebi makambo te bino pe ba soda ya solo boyebi makambo te botala ndenge ba congolais ba kokufa ndo moni alève mezali il faut tout les biso nyonso to bundisa di progrès po bango de bazali ko terroriser biso bango de bazali ko kotisa insécurité Congo ezali ko bika malamu te alors bandeko ba Congo mani tozali ko mosenga na bino vigilance si koyo population akobunde tumbana ndenge ni population azali na bibundelité tala likambo munene o tozali ko bundela bino bokomona mikolo misali ko na présidence ba kotondisa lisusu bato ya IDPS poete Kabuya sabi misaki mongoloto ya kobenga kabango ngala yaka koyebisa bino makambo ayaki kobenga bango baya kosangana po balukila bango ndambo esika la présidence sikato lo banana présidence yango sengele zakala bato motango boni présidence ba ko salela ka yango ko kalela ka bato mama jawa ko kalaka ba mama na ngai bisika bozwami mama dolo na Suisse pasi moko leka pambate Congo mwabiso ezali na lobiko ya malamu te sike sengeli nini ngai na yo to fungola biso ngai na yo to sungana omoni teni to baka bosunga biso tala na zui maladi awa to bundele bandeko mususu bayokaki bayokaki tela libota tango lisungi ezali te ndeko na kotele bandenge ni polo koya kosala musala soki mwa kise koti ya mwa malamu ndo moni ete tokotelema lokola mwa bandeko bazaki na mwa lisungi lokola mwa bandeko moko benga bosunga kabiso atano nutozui bokono te
bosungaka biso po biso tokobelela na kati ya lisobe tokobelela bisika mbebe ezali kosalama tokoyebisa bilo makambo solo tala lelo plan machiavélique ya lolenge bolobaka lokota ya français ya Moïse Katumbi omoni ndoki belela nayebisaka na bino uta kalakala nalobi Moïse Katumbi azali moto te na bamatata mpono na badelise esanga bapusa na pene ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi atako mabe ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi kasi ezali kobele ye nde azali sembo mpe ye oyo alingi population mpe ye oyo azali kobunda etumba ya solo na banzi bomonaki lolenge ni auti kodenonse makambo ya beni oyo tikili lolongo ntango lango babokoloba plus de 500 adenonse yango alobi ezali biloko ezali kosalama babomi na beni na magi babomi na magigi babomi nyonso wana nini po basi bazwa Goma bali kobomoko bato bazali kosalaka bato mabe kabuya telanga video ya mwana ya moke oyo nayebi te so na rechi boyeli nango mwana wa moke boyoka nanu lolenge nini mwana wa moke alobaki. Chers enseignants, chers collègues, distingués invités, bonjour. Encore une fois de plus, bonjour. J'ai un poème intitulé L'inégalité sociale dans notre pays. Les petites maladies dans notre pays. Mais tout le monde ne sait pas. Tous les pays du monde viennent puiser chez nous. Mais nous vivons comme si nous faisions des comédies. L'inégalité sociale est en grande échelle. Les autorités et les étrangers vivent les paradis. Mais la population meurt de faim. Nous vivons la vie sans certitude. Quand je pense sur le gouvernement, je me sens mal comme quelqu'un qui a pris la nourriture sans condiment. Lors de la campagne électorale, les politiciens se transforment en nos amis. Pourtant, ils sont à la recherche de nos voix. Après les élections, ils nous oublient et ne se souviennent plus de la misère de la population. Et dans le Parlement, ils se partagent toutes les richesses du pays. Certaines catégories pour 500 000 $ par mois, d'autres 350 000 $, 200 000 $, 100 000 $, 21 000 $. Pendant qu'un militaire qui est au front touche 35 $. Un enseignant qui forme les cadres et les autorités du pays touche 75 $. Quelle injustice sociale, Congo, mon pays. Pour qu'un militaire et un enseignant touchent un salaire d'un député national. Par mois, il faut qu'il travaille pendant 22 ans. Cher public, l'inégalité sociale, c'est aussi une autre guerre sous une autre forme. Comprenez mon émotion. Un salaire d'un enseignant pour 22 ans égale à un salaire d'un député national par mois. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde est devenu politicien. Parce que c'est dans la politique où reste l'argent. C'est l'inégalité sociale. C'est une autre guerre froide qui gagne les pays. Chers autorités, revenez à la conscience du patriotisme pour une... Pande kona komi nga na suka pona batelaka pe pema boyebi ete biso ngibele kolia malamu ya lite to komoni okomo mono kona komela mo bakisi nga batelaka pema yango po ete toyebala kokutana kasi bolandi mwana oyo na kotalisa bino mosusu pe ya bilenge ya kelasi bana na bakoluka bango po bakanga bango mobeko ebimi pona nini bana ya bilenge ya boye tango biso tokolaki toyebaki koloba makambo te me bana bako mono pe bako denoncer esengo ezali ya nini bandeko na nga poto sukisi esengo ezali pamba te ndeko la biso Poutine asoli ba yiba filika mususu bolimbisi santé ali pe malamu te ayoka na bandeko la biso pe linganga ya ba yiba filika ndeko Poutine azui mo ba filika ebele yango ba yiba kolo Congo pe biso bana ya République démocratique du Congo toko kende kokutela lisusu na Poutine pona kokotela mikanda biso pe République démocratique du Congo na ekolo wa biso tondimi kopesa yo maboko yo popesa biso maboko na tina ete to bunde tumba tozali boko komilengele pona kokita lisusu kokelo koluka ndeko Poutine kosolola na ye ya sikezali mongoloto ya papier ya signé ba congolais tango zali komona to kokotelo mongoloto wana koboya ko signer te yo moto lingi délivrance à République démocratique du Congo pamba te balobi celui qui fait la paix prépare la guerre. Moselle aura désiré Kabila le bac la biso c'est se prendre en charge
Ce n'est plus le temps. Ya kolobeke lobeke comme ngonga o biso to sala ndeba action. Yango to zali ko yebisa. Bandeko de vos. Oyo la boto sino so la zakala ngo liboso lo CG. Moto moko te ya Moïse Katumbi aya le susu ko zwa mateka oyo ya bosanaki. Et pas ya mona mboka Martin Fayulu Madidi pour la koloba ete ba tia yelo. Ba kende d'opposition la bango. Martin Fayulu Madidi azali na opposition la bango ya lokuta te union sacrée. Pour Martin Fayulu Madidi ali moto la union sacrée. Martin Fayulu azali président élu. Il y a République démocratique du Congo. Élection en 2023, ezali élection ya Moïbi ya lokuta otokotika na kontima yangote. Yangoto lobi mwana mboka Martin Fayulu Madidi. Mokonzi ya République démocratique du Congo en 2018 les vraies élections. Oyo peuple a voté la se yanvula. Oyo nyoso to mona kango élection te tozo mona kanza ya bato mabe, kanza ya Yudasi. Oya telema pour la kotel sabiso ezalelile ya koteka ka Yesu. Yangoto lobi mosala ya Yudasi. Akufaka michopo polele lola la mokili malingaka ete nde tumba to aliko bunda ya République démocratique du Congo kombola lopango longola mbindo lobama lobaki toko pola babundela ye ko le Congo zala na souci ya président Martin Fayulu Madidi pona yende to ko bunde tumba bandeko bako kufa liwa ezali kabo ya succès vidéo. Batu wanaisha kantine niko na kamata direction ya Beni na wengine watalala mabalako kesho walamke Beni nataka eta kama ngale kama mtafani ni vraiment lolenge batu bakima ka mikolo na mikolo botala lolenge batu bazanga nzela botala lolenge kongola koma kotambola na bisukulu ya biloko la moto lokola moto azani mboka pona nini akokima etumba yango to sengi na bilo ba kongolais lisungi to ali miyibite soki to ali ko senga bilo te to ko senga banani soki bilo ko sungi biso te boko sunga banani botala lolenge baninga ba ko sala ba ko sunga ba panje sango ya bango ba ko sunga batu nyoso bazali ko botelema pona ko betaka mbela pona ko sensibiliser bandeko ba ko sunga bato bazali ko luka les voisins moindre ba lokola ko tele français pona ko libérer ekolo ya bango Congo to ali bongo na bombo Congo esekanga makalakala mwana mboka Félix akokokate misala na yazali kosala ezali misala ya malamu te ya lingi distraction tala lolenge akei kolelisa Marcelo mwasi na ya yebaki mama Blanche oli kambola sonite to boite koyoka mawe ezali lango teka abokutala biso stoyoka ma pola nini pasteur Marcelo azali pasteur ateli loba ya Nzambe pasteur Marcelo azali pe la lolenge na ye peu importe ba makambula bango mais to ko sepela la liwa te po biso stoyebi valeur ya liwa mais bon mona ye moko akei kolela kolela o mokonza mboka ya ndenge nini na logique lokola azali le garant de la nation est-ce que les lois les a garant de la nation alors azali côté ya biloke ngana ko diriger mboka te bilo watu bozoti kila ngatan ngana azali moto la Congo c'est pesi Félix Mbongo et pesi misolo et pesi basi et pesi makambo nyonso Félix azali ko sepela nango kasi Félix ako ko somi sela biso ata ko mbuma ya loso ya bola bute bongo sika biso loso tondima bon joba wana yango to lobi CG bino nyoso bozali sima ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi président eli Moïse Katumbi a kosenga ye maboko te asa pesa ka emiele liboso boyo kaka te ya mbala o soki bomeki boye baete bokeinde pena ko sula mape basunga mele bino akende ko luka porte parole opposition la bango ya aventurier akende ko luka porte parole na bango biso na mwana mboka président Martin Fayulu Madidi na parti eside la muka oyo moko etikala neto ko bunde tumba ya République démocratique du Congo lelote lobité du fete tozali ko bele ko motoki sape maloba na biso ko le kapamba te poete Nzambe ya République démocratique du Congo ayebi na yango na lobina a ndeto sukisi matondo bazala merci encore une fois la président Eli Martin Fayulu Madidi pour la dénoncer pe o dénoncaka mais mbala o tombola ki mongo ko loba ete trop c'est trop bino bato bochaki yebo ke kolongola kasi peuple azo déjà kanda pe biso tozali ko kele ko kutala mwana mboka Poutine pour la kopesa biso mongoloto e ko komela bato po ete ba kolo Congo tozali ko kele lokola biso nde ba kolo ekolo za ya Félix ete biso nde ba kolo ekolo to lembi makambo ezali ko sala mabazali ko loba yango te bipai na bipai po bango boko pe carence au côté la bango qui vive Poutine auto sane alliance na mikolo mizali ko ya pe bino banso bolingaka Congo ya solo to sala posa ile sungi na bino boye bala ko sunga biso na awande to silisi bande ko bipai biso bozali Nzambe apambola bino merci encore une fois na kabu ya l'homme puissant on échange pas l'équipe qui gagne merci na
Pape Joy, directeur de recherche stratégique et pourquoi pas personnel sans mokonzi. Pareil, joli qui est na Canada, peselanga ba mama Vava, peselanga maman Mireille, Mbote penale qui na London, bino banso bi pai bozali. Merci na ba pour amento Angola no bondi abotar de bono et na RMC ko komela bino. Mamour d'Angola na mokite na Florencia Matondo Milo et pourquoi pas Dalida Bayoko na mbele na yo. Nzambe apambola besolo Delvine. Que Dieu vous bénisse Florencia Matondo Milo. Tozana bino tokobunde tomber République démocratique du Congo JKM les numéro 1 de l'océan de la presse congolaise. Mon amère de Bruno. Ingeta.